ndenge nini pe bosalaki ndenge nini mpona nzoto na ye. Bon, ntango azwi bapandi esinga boye jera azwi esui atie na monoko. Ba famille, j'espère que vous allez bien. Et aux ongles sous les bossons na bino na émission na bino obolela émission impact ya nita ma vita chaud 1000 fois et émission tolobela ba vérité. Ba famille na ngai lelo na libino li solo moko ya mawa o etangisi ma émission na ngai ceux qui peut simbi motema na place ezali lela soki okoki kolela ba famille. En tout cas eloko oyo ezokisi motema na ngai botala ndeko oya mwasi na kombo ya Yvonne na mwana mobile o bavandini na kombo ya Diego. Ndeko na biso Yvonne oyo azali femme d'affaires, azali business woman. Azalaka na mobile na ye azalaka na Dubai, mobile mingi avandaka na ye kuna. Donc mobile na ye asombela ye ndako bozomona ya kitoko oyo, asombela ye voiture, vraiment apesa ye bomengo atikala awa na bana na ye na Congo. Mais mobile na ye azalaka na Dubai. Ndeko na biso Yvonne mopa kenda kotala mobile na ye. Amona ye azalaki na besoin muta ede azwaki mwana musala ndeko mobile bomoni wana bavandi na ye place moko akoma ko ede salela ye ba shopping ko aider ko tikile bana na classe mais ndenge ezalaka nde biso ba kongolo tolobaka basangisaka pondu place moko na tabate donc ndeko die oyo azalaki pena taba mobali akome ko sa nini bakome ko bima na bango donc ndenge baza wana bakomaki na bango mwasi na mobali mais mobali ya ndeko Yvonne oyo azali kuna na Dubai ayebaki ne makambo oyo te donc ndeko die oyo Diego oyo asalaki motema mabe amoneke ba famille oke ndeko mobali oyo alingaki ne Yvonne na bolingwa solo te apesaki bolingwa likola mbebo mais Yvonne ndazaki kidiba botala pena abomieka likola bomengo ne pona ndako ne pona voiture na ye en plus pe akundieka na lopango na ye moko botala awa sikoyo bazobimisa nzoto ya ndeko na biso Yvonne na libulu wana en tout cas ba famille ba mabala boye pe yango tobo yango makasi na communauté ba mabalo ezara mobalo tika mwasi na poto ana bana yo vanda na Congo no okenda business ozwa poste moko boye ba mabala bonde tozo boya obe mabala oza mobalo tika mwasi na Congo yo yako vanda na poto ba mabala bonde tozo boya bozo zong sabasi na bino ba vierge ba ser na biso bele bazo zonga ki vierge ki mukolo to lingi ba mabala bongo te siko yo papa poza na Dubai yo kasi ndongo za na Dubai bongo za na mwasi mususu te yo kanisa kini loko sombele ndako osombele voiture pese bomengo nde ekoki te elakisi ke mwana mwasi abatu abande ko manke yo malgré ça mboka bande ko yekuna na Dubai mais ezaki musika zula ngo so ba avion mais amoni ke chauffeur azane wana chauffeur ayeki ki chauffeur mais komi ko chauffer ye yango ba kumbela ki no bolingo malgré ndeko Diego azaki na ba projet na mususu ayeki na mission na mususu amemion na moyibi na motema mabena ki ndoki na ki complexe yango na memio mais malgré ça ba enjoyer na bon yo soko odinga kite yo soko deko na kite yeba ko zéro ndeko na biso malgré kufi a regretter na côté qui était pour à enjoyer qui n'a déjà vie botika ma caractère botika comportement oh ceux qui bozo continuer ba comportement musika bibal na bino ba ko déconner basi na bino ba ko déconner bon raisonner fitira bana éducation bana esenga pe ba parami balé base à la place moko bon raisonner si te pe to lingi ba mabala boité na Congo bo vendre place mo boko la bana na bino eza bien makasité. Allô Tania, bonjour. Tania la bengio, za mambe belle photo solo là. Tandaka na hôtel voyage wana na yenda nuboe. Na kuti no wa mutu ko emma bana na classe wana. Na na sentinelle na fana na garçon mon docteur na ra chauffeur na. Na kuti ba bouki no le paraprise ya liboso. Ba yibi batterie. Ba yibi radio. Ndo monenga na kuma kana ndo sa musala osomba bloko anyoso. Na boto yesa mbani nga po e osala mabe.
tanya basuki wana te nake fungola esika na sala ya mikanda na nga lupango eza te ata document moko yebisanga na balamba na ndenge ndomoninga lelo kutu nake ata conférence te nakimi bongo na cadastre nake signale ayebisanga ifona na mbongo nafunga dossier bakomona na journal nde basala procédure na bango apa batinda bato na bango cadastre baye awa bakangi photo na minute oyo naza na eloko te ifo na bana hypothèse soki mina perde lupongo na oloba mbani na nga nyili bana ngai ya okufa na minute oyo naza na mbongo te na ozwa kaka mbongo vers le 25 le 26 mpo na kotisaki bilo moi bopesanga mbongo ba le 25 le 26 ce moyen eza ata na mbongo oyo ofuta nini fret nini nanga ata nana besoin ya $500 ata oyo etika likolo 200 na so na futa lofret na ozongisela mpo na bana leya protesis na minute oyo nasuki ya osuka jour oyo atombe nga na explique mamu nyonso nde eleka nini aza na ndako nanga natindela yo baaudio ya moninga moko aza porté disparu ça fait au moins 2 semaines nga na ye ezalaki première semaine na ye baninga bayebisi ngai donc mama abimaka na chauffeur auti dubai aye akoti badocument nyonso ya lopango eza te. Donc c'est sûr, déjà, à côté de nous, et Marabana, Papandi, Baïk, Bamoteur, à Kenesika Moutou Baboé, à Babatari, à Kenesika Badouma, le pan de c'est sûr, à menacer les garçons, à tourner ça, à bande de Naïna, le pan, Nasi, Baboumaye, Babouaka. Donc, semaine ou deuxième semaine, non, semaine aussi là, et ça n'a qui. Vendredi, il s'agit 2 semaines, 3 jours, mon année. Dubaï, Abala Mundande, Mundandangu Kambali, Azaka na Dubaï, installé basé na Dubaï. Asaka business na Dubaï. Il y a tout le monde qui a besoin de la vidéo tala. Importance. Je suis bassi. Il veut te le garder, maman. Ce que vous avez mobile amour, il y a des chauffeurs, maman. Pour le garder. Maman, c'est assemble sibiso serpe ya komba sera komba muta bibilete moketsa olangi mais après ayi kolongola na page na ye sera église mama na ye ava kufa abengi bakopini mosusu alobi bopekisa moninga na bino azolia sali moko na chauffeur ya nenini chichi petit nanga moko alobi azoteka ringi boye alobi nanga alakisi ngai ayebisi ngai aza na mikanda atumaka nyonso bafotokopi akangaki kutu mikanda yango foto donc na telefone na ye akolakisa yo ezali na donc ezali na nini na akangi badocument ya lopango foto donc eza na telefone na ye so bokutani na ye akolakisa yo bafoto wana nyonso tala comme ça olukela ye client comme ça boteka ringi wana abi aza na ringi azoteka. Ok, bon. Ça va. Si on petit nani, vous avez petit belle petit nani. Non, petit nanga Diego. Donc comment on a ezaradi, tokata kana mukuso Diego. Ok, mais ce que hier azote ka lupango wala eza ya hier ke batindi etu lupango eza nini. Non, madame na ye mutapesi ordre ko eza na komwa madame na ye, mais loko ayenda jira biloko ana nyonso eza na maboko na ye. C'est faut la contacter. Dans que pas na obena benga Diego malamo. Bon, ngai na obenga ya awa comme ça yo pe ya ka bongo beaucoup na bilo mibale awa. OK, merci beaucoup na obenga yo. OK. Là c'est la conversation on a autre chose na ya Diego. Ça dit que bazande ngena bango ba trafic akabasi ba kimna kabato. Il est allé même très loin à l'India, à l'Opango, à Kosimba, à Madame Langa, voyageur, qui est là, pour donner moi la santé de moi, c'est un peu ça, ça dit, ma mère, elle me dit, sur le boyau qui a un peu de mon sur la vie, ça dit, ma décision est aujourd'hui. D'accord. Allô, Papa Kambali? Oui. Joie Diego. Sola la Diego. Oui, allô, Papa. Papa, partout bazou benga, les deux a bengi, oui. Oui. Oui.
que mutu aza viva parce que bato bakomi kosengete sengete bazeba te kamba lekola namoni bana batondi kondi papa so nayebaki likambo nde na nga na kima mais telema nayebi likambo te nayebi kaka mama ndenge akende bongo lelo nakuti nene ete wi ndeti boye papa ndeti boye kate place azalaki place abenganga abengi te lelo aza na ye te naye te place bakozala na moningani mpo abaki akobenga ngai mpo abaki akobenga ngai oui mpo abaki akobenga ngai yana batotana papa siko place lelo abengi te oui lelo abengi na ye ngai Netibu aza aisenga deta oui papa makambo nyonso wana baexplication na comprendre eza lobi basesele basala ekiti soki bafere lobi depuis ntongo eza nie te nesiske soki bayebi moto aza awa aza aviko esili tokende gauche à droite bana toujours les enfants continue à souffrir bana bazo continue bana baza na affection mama na bango ezalika zo hôpital kende na bana l'hôpital bakela bango mpo alobaki boye akokende mpa moninga na ye ndenge alobaki soki tozozela nini ete aza na moninga ndenge azozela babenga ngai yokana bakende ndenge nini ifale bapresio na yebi to eza matata nazozela siko nini papa nazozela abenga ngai nazozela siko babenga ngai so babengi nga wi kuna azade telefone eza wana eza place natie na charge nazeleta papa naboyi te oui naboyi neti boye no abenga te nazozela papa na nga nayebisi bango boye nayebisi bango bazela lelo so babengi nga telefone eza kofonga so babengi alo papa yango nga mona azomona oui nga nayebi eloko moko neti lelo abengi nao te nazozela sikoyo po abenga ngai nde po nayeba place aza nalobi mpona koinvite wana leta babenga leta bakosande de souffrir atuka bana nde nazawa bana Allô, papa Kambale, c'est le commandant. Yo moni ke te solo li mo sta zomo na te yo pe azolo belo côté zala kimia siko olobi nini siko azali wapi parce que nde tozabo famille olobi die bala kita olobi die non, oui, allô, papa Kamal. Allô, papa. Papa, auto solana yo na lista za kimia yo lobi ke die kwa ile tika zali allô papa olobi ke die so mukolo bana zate yo za nani tozwa kai ozwa charge ya bana yo za papa yebinga lelo ti tokomona yo za kuluna yo koma famille yo baste yo bana papa lelo ti tu baina bango lelo ti mo commissaire ozoyoka
comme ça. Tu vas dans le loti. Papa est qu'on a perdu en confiance. Tu vas dans la banque en dame. Donc, je suis comme ça. Il est mon beau. Un mot comme ça. Il est dans la Diego. Boy, Diego. Comment il peut matin à bout? Il est mon papa Diego. Bonjour, ça, bah, la bonne stock qui t'a pas qui t'a fait. Bonjour, ma chère. Il y a Zawap. Maman Zawap. Bon comme ça. Place à Zanga n'est bien en Haïti. Si tu as un bal na voyage. Yo que zo rabano ebe sika mama zate. Est-ce qu'il y a yo na bango awa yo mo na bango bongo biso to continue ça. Est-ce que connais Azate ici? Yo zali on va aller sur le Lukaka au PGTA comme ça. Parce que j'ai des faits après vous faisez un téléphone. Il y a pas on va comparer téléphone papa na police même le capitaine on a on va bien le ça comment va donner ça la téléphone yo ozong sa téléphone comment ni ko ve lelo ezali pena ningani moto zaki na bi pena il faut sortir on sait pas aller pena la nini na moni ye petit ngo Diego o batike la femme ça dit qu'il y a enlèvement la dame le propriétaire de la maison ne se voit pas kidnappé OK ya benga mobali na ena avec oui le capitaine ko basam donc écoute on a mato na bengi bango bayebisi na bengi bango bazoya baza na nzela toleki bango baza na nzela mama pe noko ye azobenga mobali mwasa na hôpital nyonso naza nango na telefone na nango nyonso na audio na ndenge sola na commissionnaire ateka lupango na kati ya telefone bafoto ya nini lelo ozosambwa sino kati ya nini mwi makolo avant d'Iwaka avant de péter en arrêt de pression on a avenue libération numéro 16 bomiye na ndenge nini pe bosalaki ndenge nini mpona nzoto na ye bon ntango azwi akangi esinga boye azwi esui atie na monoko mama tokangi ye tobombi eti na chambre oyo ngai ape olobi na ntongo tokiti delvo ntango totika bana na classe tokiti delvo tosombi bachasse na basaki ape baye batimoli tobimisi corps ekekunda mo na kati ya lopango boyebanaki na mama Yvonne wapi oyebana na ye na chaine de prière église ya mama olani bovandi na mama Yvonne mikolo boni ovandi na ye 5 ans bovandaki na ndako na ye ndako na ye mpona nini bobomi ye mpona nini ezali kaka effectivement bobomi ye mpona nini mpo bozwa nini bobomi ye mpona nini tobomaki ye mpata mpelo oteka lopango mpatelo oteka lopango mpa tozala na kimia continue tobomi ye lopango oyo boya boteka ya nani ya mama Yvonne est-ce que eza malamu eza malamu te monsieur kuna est-ce que bosali malamu eza malamu te sikoyo l'état asala nini mpona bino Pas le temps pour écrire sur WhatsApp. Au fait, elle revenait de Dubaï. Arrivée chez elle, elle a constaté que quelques-uns de ses biens avaient disparu. On avait cassé le véhicule, la pare-brise de son véhicule, on a cassé, on a retiré la batterie, la radio et la porte de la chambre a été forcée, comme si quelqu'un était entré par effraction. Dans la chambre, l'armoire où elle gardait ses documents était ouverte. Elle a constaté la perte de tous les documents parcellaires, parce que c'était sa maison. Alors, ça l'a rendue un peu folle. Les seules personnes qui restaient à la maison étaient ses 3 enfants, le chauffeur. Au fait, ils ont fait confiance à un monsieur là comme chauffeur, c'est lui qui s'occupait de la maison à leur absence, parce que le mari fait ses affaires à Dubaï et elle-même aussi fait ses navettes à Dubaï. Alors,
Quand ils partent comme ça, ils laissent la maison, un monsieur là, le chauffeur, celui qui s'occupe des courses de la maison, déposer les enfants à l'école, les achats, tout. Et la bonne vient le matin et rentre le soir. Alors, après avoir constaté tous ces dégâts, elle a posé la question à la bonne dit qu'elle ne sait rien, et le chauffeur dit que lui non plus ne sait rien. Mais comment toi tu ne sais rien? C'est toi qui es le responsable de la maison, tu ne sais rien comment? Il y a eu échange, accrochage en fait, entre elle et le chauffeur. Et après ça, elle a fait un message, une note vocale à sa copine pour lui expliquer le problème. C'est après cette note vocale que sa copine, le lendemain, je pense, est arrivée chez elle. Elle ne l'a pas trouvée. On lui dit qu'elle était sortie le matin. Sortie le matin, mais son numéro ne passe pas comment. Oh, elle était sortie le matin. Qui répond? C'est le chauffeur. Oh, elle était sortie le matin, elle sort le matin et elle rentre le soir. Le lendemain, la même chose. Et il y avait d'autres amis qui étaient passés. Le chauffeur dit que elle est malade, elle avait perdu des histoires lors de son arrivée à Kinshasa et ça l'a traumatisée. Elle est à l'hôpital. Ok, à l'hôpital. Ce n'était pas vraiment clair sa réponse. Ok. Une semaine après, les amis ont trouvé que c'était pas normal. Elles ont dû quand même informer la famille, nous. Elles ont appelé Charlotte. Et Charlotte a appelé Hélène. Et elle m'a aussi appelé. C'était le samedi. Moi, je n'avais pas le temps. Les deux, c'est-à-dire Hélène et Charlotte, sont descendus sur terrain chez elle, chez Yvonne. Et elles ont trouvé la bonne, les 3 enfants, mais le chauffeur n'était pas là. Et 2 autres garçons qui avaient l'air d'être des voyous, en fait, avec des cheveux rasta, tout ça. On pose la question, où est Yvonne? Oui, Yvonne est à l'hôpital. La bonne dit, moi j'arrive chaque matin, je ne la trouve pas, on me dit qu'elle est à l'hôpital, je ne sais pas, j'essaie de l'appeler, ça ne passe pas. Mais c'est Diego, c'est-à-dire le chauffeur qui connaît bien cette affaire. Donc moi je n'ai aucune information trop sûre à vous donner. Et elles ont posé la question aux 2 autres garçons. Et vous faites quoi ici? Oh, nous sommes les amis du chauffeur, les amis de Diego. Ah, vous restez ici? Oui, nous restons ici. Avec les enfants? Oui, avec les enfants. Mais vous n'avez pas vu Yvonne? Oh, Yvonne était sortie, on ne sait pas où elle est. Ça fait déjà 1 semaine. Ah bon? Plus d'1 semaine d'ailleurs. Et Charlotte et Hélène ont appelé la police. La police est arrivée, on a mis la main sur ces 2 voyous-là. Au même moment, il y avait un taxi qui est arrivé à la maison chez Yvonne là, qui a klaxonné. Et on arrive devant le portail, on voit un taximène qui dit que c'est Diego, c'est-à-dire le chauffeur de Yvonne, qui l'a envoyé pour prendre les enfants et aller les promener. Oh, mais comment leur maman est introuvable? Il se permet d'envoyer encore un autre chauffeur pour venir chercher. Il se permet d'envoyer un chauffeur pour venir chercher les enfants et pour la promenade. C'est pas normal. On a mis la main sur le chauffeur et les 2 autres voyous là. On les a amenés à Delvaux, la police de Delvaux, Lambata. Questionnés, et le chauffeur a avoué, au fait, il a dû montrer là où était Diego. Les policiers ont pris la Jeep, ils sont allés chercher Diego à l'UPEL en face de l'université là. On l'a arrêté, on l'a amené là-bas. On a commencé à le torturer. Où est Madame Yvonne? Je ne sais pas, elle était sortie seulement comme ça, je ne sais pas. Mais toi, tu as dit à ses amis, à sa famille qu'elle est à l'hôpital. Quel hôpital? Oh, moi, je ne sais pas, elle était sortie comme ça, elle m'avait dit à l'hôpital. Oh. On a confisqué, bon, on a retrouvé dans ses poches le téléphone, une somme d'argent, $480, et plus 3 téléphones, je pense. Les policiers ont essayé de fouiller dans le téléphone. Ils ont quand même pu avoir
quelques preuves, entre autres la communication de ce chauffeur avec quelques commissionnaires en leur disant qu'il a une parcelle en train de vendre, il a les documents, il peut même envoyer les photos des documents parcellaires, c'est la maison de sa femme, c'est lui qui gère, tout ça. Et arrivé dimanche, nous avons trouvé que là où il était gardé, c'est-à-dire à Delvaux, n'était pas un service spécialisé. On a préféré l'envoyer à la police criminelle sur 24. C'est ce lundi qu'on l'a transféré là-bas à la police criminelle. Et on a payé l'argent, ils ont demandé $700, on a payé. Alors ils sont en train de mener les enquêtes en le torturant. Et on nous a demandé de rester calme. On va nous donner la réponse au courant de la semaine. C'est ce qu'on est en train d'attendre. Voilà, en fait, en bref, le résumé de ce qui s'est passé. Merci. Inauguração da Comayuke, collaboration Tosaka Luka, solution, Kaka pour l'intégration. Oeza, Anita Mavita Show, Bobosana, Kosa Bonete. Oeza, Anita Mavita Show, Bobosana, Kosa Bonete. Butalaka Anita Mavita Show.